Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abotamaka soki aleli ezalaka esengo na biso tant tomoni aleli eza signe ya kolakisa que l'enfant est bien vivant. À l'inverse, tango biso tozolela moto azolela te aleli te afandi calme. Non, en fait, Marambo Bambongo, na linga ko épinglé te ponga mona Simba Mbongo. Ko Simba Mbongo ya ba comédien on attend ya olia ta infronté. To lo ba bo soloko. Ça $50 biso pendata ku to za bato ozanga to contribuer. Non 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 désolé. Papa Kwedio papa bo non do cheko non. Bon ba ba kufi. Ça dépend ya organisation ya batu. Oto ko lo ba ngwana quand on a lancé message moi makasi. Neti papa Kwedio na ba ja salité to na ngote na matanga cheko to na matanga ba ndeko mfendeki. To zala na papa Kwedio par exemple te peut na soupe na kokata na balanga pété. Mais on se bat toujours avec Makama Ao. Ils ont revenu au gouvernement. Les jours où Mboka na biso et qu'on soit en compte la culture, tout doit avancer. Et puis il faut un parlement va voter loi et métier d'artiste pour qu'on commence à se retrouver. Au moment où je suis ici, là, c'est vraiment belé belé. Ça, bazala teme les loyo nde tokozala. Mais matanga na biso to préparer au moins na 4 réunions to sali pour que to comme un résultat les loyo. Donc makambo na biso nyonso zalaka bien organisé en accord avec la famille. Famille ayebi oyo ye akosala biso ba comédien to yebi eloko nini contribution na biso na matanga ekozala na eloko nini eloko nini eloko nini ndenge to sala kambala mo. Ndakala a NTPC na tokanisa bandaka bayoka na bango te. Vous comprenez? Donc Sergei wande ba komi tokanisa. Ndemo le film suma ko siko bona ba na cacher na beti mpanzi ko to a NTPC. Donc là elo tiali kango. Eloko ba wela kana e ba na kate. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa. Na mona keza aka lobi na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au loin là-bas, dans la ville de Congo. Bonjour, bonsoir, bandeko tout bolinga chaîne na biso Congo Liziba TV na émission na biso Mozindo ndebo constater awa tokiti vraiment na descente na hôpital ya cinquantenaire sika wa pibino boyebi mingi ezala sorti ya corps ya ba na biso ba kufara surtout ba comédien ba journaliste oro mitolinga mingi lelo za le 1er septembre 2022 sika wa vraiment eza journée o wa pi de corona dernier hommage na comédien na biso Cheko Matondo o ba tika biso ya C2A ba jour rebelle déjà passé et fait ça qui vraiment passe même si ba nungu et maki sur Luana ye c'est qu'on de tous Cheko Matondo akufaki na poison wapi prévenance non jusque là tu éviter parce que tout ça n'a pas prévu pour taquiner mutu ou soit pour citer comme ya mutu wapi empoisonnaki Cheko Matondo ou za comédien vraiment ça livre vraiment un bon temps vraiment na kati ya théâtre na biso mboko na biso bolinga kemingi ça livre vraiment pas si lelo à travers bokasi équipe technique nanga au to savana mo Mozindo na moni ma caméra Jonathan Dario cameraman star pourquoi
papa Benjamin Konda il va na ma caméra na mon R9 Silva na ma caméra na merci na patron na ngai mobile pembele ke chupanda pourquoi pas bino nyonso bolinga ka chaîne Congo Liziba boza vraiment branché partout dans le monde na ba on à travers ba commenter puis ba appel na bino sala nga vraiment bien ndé to kiti a to zo ba image parce que jusqu'à là ba nungu ezolo ba ba trouble rozala famille zolinga te ba comédie ba ya famille zolinga te ba journaliste ba filmer Troye bango à travers l'élément et l'équipe technique dans nyonso. Merci na bino sou soutenir biso maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FPT Nitsala transfert d'argent ya propre partout dans le monde. Pourquoi pas Gilus le maire na kata Irlande wala merveille Kapilu na kata Kasavu pourquoi pas Marshall Souve ba Marshall na kata États-Unis wana Marshall Souve USA waza Kolo restaurant et Yolo ezo. Ni na zaki bino travers ba bokas équipe na ngai auto savana bona mozindo toza vraiment la cinquantenaire et c'est vraiment la sortie du corps ya comédien Tcheko Matondo. Bolanda bo tozo tout juste après pour nous pour nous désannoncer l'émission Nanga Tokutani. S'il faut qu'on recule un peu, qu'on prenne Botika à Batobamona, s'il vous plaît. Batoba, comme on a dit, il faut que Makambo et Zolekawa. S'il vous plaît, Toyokana. Bien à Chiki, dis-nous que vous voyez na kombo ya ba artiste comédien nyonso na kombo ya ba famille et Koufeli en tout cas topesi bino mbote bipai bozali. Koyana bino ezali esengo na moment oyo je crois que parmi nous ba robot bazate on a nini ba robot bazate biso nyonso toza ba être humain toza na souffle de vie oyo nzambe apesi biso po toso retrouve mokolo lelo wana toko remercier kaka ye nzambe mokeli na biso mpona ndenge apesi yo nanga pema po toso retrouve lelo pour lela elongo na libota oyo ekufeli oyo ya bango ndeko ntango mwana abotamaka soki aleli ezalaka esengo na biso ntango tomoni aleli eza signe ya kolakisa ke l'enfant est bien vivant. À l'inverse ntango biso tozolela moto azolela te aleli te afandi calme ezolakisa ke moto wana aza na souffle de vie te. C'est le moment que nous sommes en train de vivre en ce moment où ndeko Joseph Matondo Tcheko alelisi tout le monde mokili mobimba ezala na Océanie, na Asie et Europe, Amérique bazolela oyo ya biso grand artiste oyo atiki biso aza lisusu na bomoi te. Quelqu'un qui a fait les pluies et les beaux temps, en tout cas, paye à son âme là où il est, et que Dieu puisse le recevoir, il paye accueilli, à continuer que ça là toujours là, à ce que ça même les anges qui sont là-bas dans les couleurs, dans le paradis. Au nom de la famille, au nom de tous les artistes, je m'en vais vous donner le programme d'aujourd'hui. Aussi, oyo particulièrement bazana ba gerbe de fleurs bakolinga baya ko déposer bakende ko se faire inscrire na frère Mongali wazana loboko na ngai ya mobali yewana bokende komisa kombo puko nyonso eleka na calme eleka na ordre. Alors je m'en vais rapidement vous donner le programme. Il y a retrait de deuil, il y a levé de deuil, il y a un décollage sur Joseph Matondo. Déjà, je crois que nous allons continuer pour ça la mise en place et aussi d'un moment donné à l'autre. Après mon intervention, pour Benga Batonio, donc nous Benga Bilonio pour enregistrer, pour se faire enregistrer pour la dépôt de fleurs et pas un déco Mongali ou Azana Lobo Kolanga Yamosi. Ce qui aussi ici wana Bisonyoso comme un seul homme, tous les artistes, Nabosenga, Nabino, Tokosenga, Nabino, Tokotel Matamba, Kobenga Biso, et Kenzoto Yamowei, et Bimina Morgue, Tokosala Molongo, na photo nae, cercueil Liboso, Tango Bini, Biso Toko accompagné corps, qui na chapelle ou Ezakuna. Tant on a Bino aussi, tous les artistes du pays sur Rosali, Tokotelma, et
Et quelques temps après, il y a exhortation. Le pasteur Nabiso Mokulmalilo a 15 minutes, il y a exhortation. Après exhortation, on a la lecture, il y a oraison funèbre dans la famille. Tokubenga nièce naye, Gladys après pourtant il a biso oraison funèbre. Et puis tokené la biographie, on a Nathalie Sabino, qui il était, un parcours naye, sur le plan artistique et ailleurs. À Botamawapi, alors voilà, oui, c'est bien après oraison funèbre, il y a un déco Gladys, nièce, il y a papa Joseph pour y et puis ça sera le mot des artistes,
Vous avez une caméra na bino. Tout le monde qui peut balancer qui élément moko be président Oxygène azalaki na cinquantenaire na HJ na papa ko edité na Cheko Matondo basale examen à suka famille te bimisa embo. Azalaka déjà dans la carte d'assurance maladie. Ata yo moko. Mais vous avez pas réagi. Donc réagi. Bino ko bolingandeni soto pesa mbongo to bengi bino boyo filmer. Ah papa lobo ke PC batin non et biso toza wana pobo confirmer biso o bozo sala la groupe o mama to passer là qui il y avait des gens on pensait qui étaient bano quitter groupe mais ba bimbo muza qui ça c'est un dollar ya ba couper ça bona so non en fait marambo bambongo na linga ko épingler te ponga mona simba mbongo ko simba mbongo ya ba comédien wana temps ya olia temps infronté to lo ba bo soloko ça $50 biso penda ta kuto on za bato ozanga on to contribuer non désolé na yebité na loba onga yebi onga na yebité en tout cas je ne parle pas na yebi loté au moins tu n'as question à répondre tout mando mona par exemple Oxygène a memaki Cheko Matondo il y avait un TPC mobimba bakenda kotika na HJ à ça l'examen est-ce que ngeni moi si ya Cheko azawana quand Cheko akoya ki malade a sala ba vidéo papa masuku na chaka ko vous avez pas réagi era sala ki atindaki kolela bino sko bolinga ko zela no bolinga ko réagir zandeni akenda no hôpital on ndo futa mbongo na mais le loso to papa totika ba polémique inutile par exemple to exemple fiston ça ya kufi et beaucoup se comporter bo etene bo se comporter na matanga kaya on a bandi on a lobaki na lobi début fait bandara bien pour souke soukara bien soki début zela nanu papa bon je réponds pas j'ai fini Dieu c'est ça yo kasi on loba souté c'est bon mes amis non en fait yenga no lingana solo la nena lingana yebisa ye makambu yo opposé
Obakisenga question, likola question. Obakisenga question, likola question, vraiment. J'ai pas envie de parler, mais Olingo Lobsang Ndetini. Bon, ama yele na tanga na vana bande le kona kota la polémique. Je suis Mimika Bongo fille de ouf succès likolo na ngonzambe. On est loko déstabiliser ngate. Star YouTube. Vous comprenez? Star à YouTube te. YouTube écoutinga. Merci. Tosuki wana. Statistique na ena famille biologique. On me cause aller. Bon, le pas on habité, ni habité. Na ba bi ke no bo sura ti ko na tanga maladie le bo lali matanga te mais le boye mamu ko filmer. Est-ce que va filmer votre théâtre bata presse. Bata presse va filmer baza bata théâtre te différence ezali. Bata presse ba sa musana bango bakobo yate. C'est ça. Mais bakobo yate mais bango comment on dit bango famille ba annexer tout le monde na même. Ba sa rande ba moni nga una moni ba selina le lot face ba ba mai ba zokisa batu. Sonne ba ngaba bimisaba ikundi lo kwa mona muke ba ti moko bimia ba ti mona. Aza mutu na bango etali bino na nini bino otya mibeko. Mais bino ba famille na non. C'est toi deuxième femme première famille na yeso a décider ba décider bongo tika la bongo. C'est normal, c'est même na bango. Faut que se le dise entre bino famille théâtrale pour déplorer le comportement de la famille biologique na bango. Déplorer na ngelo tenir son makam. Mais papa ndé ba lo ba ke non bo négliger ki na tanga pasi bo mo na ki te lo iku. Le bolalité. Bon ba lalité va être 3-4 personnes to 2. C'est bon non? Toi na des matanga tu vas éviter. Pas que dit pas coup fit. Toi na des matanga. Ah wana ba comparaison et langage de faible. Comparaison et langage de faible. Ba tu vas pas comparer, baza ba faible. J'aime comparer bibembe mi balé parce que papa Kwedi aza papa. Aza baoba. Donc bon tu ba kufi. Nga quand à moi na différence wana ezate que papa Kwedi o papa bo non do cheko non. Bon balé ba kufi. Ça dépend il y a organisation, il y a batu. Otoko ba ngwana quand à moi na ko lancer message moi makasi. Neti papa Kwedi to na ba ja salité to na ngote na matanga cheko to na matanga ba ndeko mtu eleki. To zala na papa ko to par exemple te peut na soupe na ko kata ngolo balanga pété. Na lo ba pesu. Biso toza balobeli ya bafana na bino. On kota na polémique. Biso toza balobeli ya bafana na bino. Bamba balobaka biso toza retourner na bino pobo simple bo éclaircir. Bati na bino na biso ba commentaire kaka. Ba commentaire na ba kam. O eza ya makambo assurance santé. Quelques comédiens qui sont assurés. Moi personnellement je suis pas assuré. Voilà. Na nga assuré. Mais na bet na plaintif té. Na plaintif té que présent je suis pas pesé té. Moi j'essaye de vivre naba oza yangai na se laisser faire aussi pour le bilan et le bête autrement. Mais on se bat toujours avec makama ao. Ils ont revenu au gouvernement. Les jours où Mboka na biso et qu'on soit en compte la culture, tout doit avancer. Et puis il faut le parlement va voter loi et métier d'artiste pour qu'on commence à se retrouver. Au moment où je suis ici, là, c'est un belé belé. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Question gentille. Diego. Notre gouvernement par là, on comprend deux autres condamnés gouvernement pour assurer. Pour les comédiens, nous avons un gouvernement de missionnaires. Il ne s'occupe pas des comédiens. Une dernière question. Vous êtes là en train de parler de bâtiment par comédien, basant la assurance santé. Alors que tu as comédien, bapesa nyonso te maman. Est-ce que déjà par rapport il y a ma président, il y a ma comédien, moi je n'indexe personne. Et ça qui bapesa une partie à comédien, assurance. Je ne parle pas de bâtiment bangomoko. Je parle des nombres de comédiens ou bapesa qui. Donc c'est-à-dire maman Denise avec sa fondation, c'est la biso le kukuna. Nous tous sommes en bonne foi. Parce que maman Denise, ce n'est pas une institution, c'est un individu. Mais la charge revient au gouvernement. Il faut assurance santé, assurance décès, assurance tout ça. C'est très important. Que Oyo a besoin de temps, paix à Coca se maîtriser, Azanga tena matanga ya butu. Mais ceux qui ont monique, au la inquiétude, peut-être que Bakuluna, Bagoya, tout ça, pour que moral les loyo et la malamu. Donc net ngai moko président, en tout cas na sala kité pour na lingina battre la paix molimo na ngai pour ceux qui mutoye lingai machette na sima ou quoi likofi na sima na ko résister. Donc sagesse net inda kibiso na dernière
réunions pour nous loba que oyo bakoki kozala bazala mais oyo bakoki kozala te bakozala net ko banga banga soki ndenge nini tout ça bazala te mais lelo yo nde tokozala mais matanga na biso to préparer yango au moins na 4 réunions to sali pour que to comme na résultat lelo donc makambo na biso nyonso zalaka bien organisé en accord avec la famille famille a yebi oyo ye akosala biso ba comédien to yebi eloko nini contribution na biso na matanga ekozala na eloko nini ndenge to sala kambala mo mais papa masumu biso to za déranger ah balingi to zwa image daki kutu prévu ba zwa bemba mo ba kende nango to yebi oui non inquiétude ezali comme toujours ndambwa batu babebisila ka réputation ya batu nyonso tout to si to mona madilu babimisie en kilote alali akufi to mona soki nani so kaka ndenge wana mbalo to si ba disposition okosala ndengo lingi parce que tant to bimisi corps na morgue na hôpital HJ na tout mona ki ba caméra ba lingi to biboko mona eloko moko te tant to yepe awa na morgue awa oui, on a zolo bela tete ya kwedi. Otosali de telle sorte que mutu akosope image te asana na kati ya bilamba tout. Mais bino ba musuba zala onde bolukaka. Bozo longola valeur ya mutu akufi. Bozo zala tata na yo mama na yo leki na yo okosala yango te. Donc nous essayons de faire un effort to zaka kabatu. Ba erreur ezanga kate mais to sala quand même effort pour que Tomeka copie sa réputation ya malamu pour na artiste comédien. Voilà. Question moi Baxami awa ne doye député qui doit que président pour Kabola c'est pas nous sous président à son charge bien la bien qui va tout sous mais ce qu'on va sur les il y a autre bis va sur c'est tout ça vraiment menacé à la Théo ba lobi ngolo lobi na bino qui te se réunir plusieurs fois pour nous préparer matanga ya lelo en accord avec la famille. Donc biso problème ezate famille pe problème ezate makamu nyonso yosalma lelo yo donc to travaillons ensemble to yebi artiste comédien et loko nini fallait to en charge ba famille pe et loko nini fallait ba en charge pour matanga isa ya biso nyonso tout donc problème moko ezalité. Merci beaucoup. Na kauka Cheko yaka okota na groupe na biso akoma azaka lokola acteur na biso na nene na groupe wana. Après tu travailles na bango tu travailles trop bana kauka ba biso pena mingi donc tu na Belado na venu na bango et pas Mama Land tu comment peut qu'on répéter wana tant ba to luka pour changer ba siège parce que biso pena milier za kauka et après tozaki ba jeune to koka na biso to bomi sur groupe ango ngana yo zonga na groupe na laki après na travaillé 2 ans ndé na eko ya siko na nouvelle ngé pas mettre pas ko panzana nyonso to panzana ki yango wana na ndenge Cheko pe akenda groupe sans souci donc ça dit to utaki to travailler na bango déjà na ba acteur cité nanu ya quartier ouais ah ouais na ghetto donc bango to travailler bango na ghetto vous allez dire et ndeko na biso Cheko oyo asali wana asali pe volonté ya Nzambe pour il n'est pas donné à tout le monde à se donner na musala oyo futaka difficilement mais oyo sengo zalaka mingi soko sali yango ke bato bayebisi yo ke o basepelaki mateya opesaki ndenge pe osepelisi bango yango nde esalaka ke towumela pe na musala oyo toza kosala na occasion pour te répéter toujours na ndenge bolingaki ko collaborer na biso. Félicitations aux artistes comédiens pour nos sacrifices nyonso salemi pour que les loyo makambo esila. Merci beaucoup. Ma nièce na ba neveu ya papa Mowei Cheko Matondo bango baya ko déposer germe de fleurs na bango. Famille ba nièce na ba neveu. Mutango ne bolobi wana
tolukeleka solution mosusu bazali butu lelo tomoni mbutu contre ANTPC na tokanisa jipe masamba aluaki espace mpona balela cheko mais civiquement ANTPC bimi contraye eza dia fois dia nayebisaka biloko ya batatete to bamitema mpe otiaka tembe ntango alobaka oyibuta alobaka déjà mbutu moto ebandi lelo te eza mbutu moto ebanda nango déjà anda kala ANTPC na tokanisa ebandaka bayokana na bango te ozo comprendre donc serge wana bakomi tokanisa ndemoni befi masumu akozi sikoyo mpona baye na kashe na beti mopanzi koto ANTPC donc nayebi eloko etikali kango eloko bawelaka wana eyebanaka te eloko bawelaka wana eyebanaka te yo batiaka ni lard te mais eza mbongo totola clair ya nini eza mbongo te eza mbongo. La logique des choses, Tcheko, avant qu'il fasse un kinan, il y a Tokanissa, à la Tokanissa, et donc il y a un NTPC. Mais le lobo, un NTPC bimi sous les débats pour la Tcheko. Est-ce que je peux passer par la raison de président Massou? N'abomba na ola musai. Na NTPC, na jibe masamba, na ola musa Tcheko. Mudo ola musa zate. Pour dire qu'il faut pas yokana kabasa tous à la kailoko moko soki likambo eli biso lelo ezala mariage ezala matanga ezala nini tous à kailoba moko on se comprend mais abango siko ekoma pena loki motema mabe koma oyo contre oyo donc to ebite to kende wapi to za wapi to kende wapi on se comprend mais base ya nini ezali ba NTPC ezali ba tokanisa soki bango basangani batie kimia ne kizatina se alors quoi kimia ça te ouais sur d'abord sur comédien pour film pour makaka mais moi et Tcheko emisi makameli to moni pe entre mille ba comédien mo mutu mutu zaki entre maisha na matop aussi ana mbongo ya cotisation mbongo zaki ça c'est l'école va s'opérer au mai mimika bongo tika loba nanu omoni sikoyo mato babiki no maria amelila ntango ndeko na biso ndeko ya mama ya pauvre visa kufaki tosali bacotisation moto asimi mbongo muchopi na groupe tosalaki ya whatsapp na ndolobaki no boyelanga compte randi nasuka mpe bapesa ye compte randi batiki mbongo makambo nyonso il faut compte randi ngai banga ta compte randi so na kobenga marie na tuna ye na top compte randi bapesanga ke no mbongo ezalaki sa 50 eke wapi ozo comprendre mbongo eke wapi parce que soki top alobi na marie zo bana top donc c'est que la carte likambo ezali ozo comprendre et puis tomena ba fin du mois to éviter là na waki na ba parler ba futela ba ndako to ni to éviter si ko fonga na benga marie na top na ba mbongo juste eza wapi ozo comprendre. C'est ça qui est au côté. Mais ça sonne parce que ma top pour les $150, est-ce qu'il a habité? C'est pas ça. Si on l'a dans juste ça banane. Il y a un avis sur la que non bolingo zate. Ba comédie ba na bolingo te. Nous l'amour et côte après notre lingani entre biso na biso. Bolingo solo. To évoluer, to récupérer musique. Moni dans bolingo zate. Et ça passe pe mawa, to le ndolo biso. Bolingo ne pe mana kimia donc voilà. Sida, vamos a hablar de bandas de este momento.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Merci parce que vous avez belé partout dans le monde Rolanda. Intégralité, les lots vraiment à travers chaîne Abisso Congo Liziba, émission Abisso Mozindo. Au Wabi vraiment spécial descente parce que les lots, le 1er septembre 2022, dans le bac on est bandeli, ils sorti du corps, il y a comédien Matondo. Même s'il y avait des incompréhensions, même s'il y avait des nungu, mais tous les lignes de Konabiso, tous les lignes comédiens Abisso na Kimia, au Wabi vraiment, ça allait vraiment bien. Même si, entre guillemets, il y a certaines personnes qui sont absentes. Il y a des comédiens et c'est connu de tous ces alara bongo ba comédie tout inde bayaka mais ils sont là vraiment pas si parce que Tcheko Matondo azaki bon avec tout le monde boyeba kongo à travers ces bagarres ne ba émission to sala ki na inde azolo ba Tcheko azaki bien na mutu tout alengaki ba G alengaki ba ni yango fallait to honorer yango lelo vraiment bokasi ya leketu panda bi non bokitauna na bokasi ya Benjamin Konda na bokasi ya Jonathan Tayo comme un star NFC vendait au quitter sur le lieu vraiment pour nous ça la spéciale dernier hommage ya Tcheko Matondo il y a déjà là, jour passé. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci parce que vous pouvez avoir confiance. Il y a Kolanda vraiment intégralité parce qu'il y a des chaînes BLP mais vous pouvez avoir confiance toujours, vous allez toujours parce que vous avez rabiso mingi, bisope, tu l'as rabino mingi, ngande kuna midi ko les mignons, n'a toujours n'a essayé on rosali buso na bino parce que vous ponanga parce que bolinga na motema moko. Merci l'équipe technique nanga, vous avez toujours à respirer, il y a retravailler pour nous recevoir sabino. Merci na bino sur bolinga, tout ko na mbalo ko ya na toujours numéro, émission Rosala. J'espère que sur les cas il y a des gens qui vont interpréter, il y a des gens qui vont analyser parce qu'il y avait vraiment des troubles. Les journalistes, les famille biologique, les famille théâtre, les landes kuna bango, bazaki wala meke komenase bango bazaki meke kuboya ba kujonisa bazo image mais makamno sur les qui na kimia ndi bomoni image nyo soana tokutani mbalo koya peut-être un basisi mususu poto se besabino na musala auto linga toujours auto tangele ba classe o wapi to la rater pour nous retravailler pour na bosser peut-être bandako. Merci tokutani mbalo koya ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.